bato na bato basambela bonzambe ya bakoko na bango ye tobungisa bonzambe na biso ye tala esika moindo koma na mpasi topesa lelo mfumu kimbangu mokongo moindo tala esika okoma na mpasi tobosana pasi nyonso fumu kimbangu amona mpona biso eza pasi. Vraiment, pena puissance, na du parando la fan du pays anti-balbal na chambre du parando ne makambu boyebi, batu tout bazota la du parando, vraiment pena na go saluer pena, Serge Bouelo, Serge Bouelo, molobeli ya changu vraiment pena du parando yeyo na espace Congo TV, ya Serge Bouelo. Du parando za na zopesa nde makambu vraiment pena lelo na ye na spécial santa ya papa Simon Kimbangu bokomona ngo kaka na émission oyo spécial santa ya papa Simon Kimbangu tozana ba mama mwilu awa tozana papa oya bota Simon Kimbangu bokomona ye boko découvrir na émission oyo espace Congo TV ya Serge Bouelo. Vraiment pena mbote na yo papa mbote est-ce que batu bazotala yo ngana yebi yo na soko ko se présenter batu tout dans le monde bazotala yo ba comprendre yo ngai Kiaku Ngozulu Jules autrement dit Liverpool Congo One kombo na ngwa vraiment to ke tozonga ba bengi yo Kiaku Ngozulu pourquoi Ngozulu Ngozulu eza kombo ya famille Ngozulu elakisi aigle, le lion du ciel. Kombo ya papa nanga, naza mona papa Ngozulu. Vraiment na ozongela yo, mbote mama. Est-ce que vous se présenter comme na yo, batu tout bazotala yo dans le monde partout, na TV espace Congo TV ya Serge Bouelo. Comment on a Mati Matondo? Mati Matondo. Maman ya Simon Kimbangu. Maman ya Simon Kimbangu. Vraiment tu ozongela maman Mati. Vraiment tu papa. Papa est-ce que vous expliquer biso pourquoi o mi bengi papa ya Simon Kimbangu? Bon, na mi bengi papa ya Simon Kimbangu pote na boti bana na ngai mibale nde na pesa bango ba kombo ya liboso ya mwasi na pesa ye kombo ya Kipavita Ngozulu Kratos ya mibale na pesa ye kombo ya Kimbangu Ngozulu Chagloire yangwana babenga kanga papa lo ni salaka yo opni pesa kombo obotika mwana opesi kombo Simon Kimbangu. Bon, eloko esala ngai bongo histoire papa na ngai azalaki kobetela biso ba histoire abetela biso lisolo ya Kimbangu lisolo ya Kipavita naza kimbangiste te église kimbangiste mais papa abetela biso ba masolo ya bakoko na biso nde voilà na garda yango na sepela na yango betela bino masolo bakoko na bino ya bakoko na biso voilà nde yango na garda yango na sepela na ba histoire na bango azalaki prophète munene alors yango na sepelaki bana nanga badwa bakombo en réalité nini oyo monaka par rapport à papa Simon Kimbangu? Bon réalité eza ke masolo na ye oyo toyoka bikamwa oyo ya sala ya ebele abimela yo pe abimela nga na Liverpool wana na Angleterre te na banga te abimela nga na Liverpool na Angleterre vraiment ndenge batu balobaka ngai moi-même je l'ai vécu chez moi abimela ngai alors na sepela na yango o aloba na ngai ezalaka kati na ngai nde yango lisusu eyaki confirmer makambo papa na nga alobaka na nga nde yango tangu na wuti poto na ye na ke kamba nakutani na papa Simon Kimbangu kiangani akotisinga na mozole ti esika ya nzoto papa Simon Kimbangu ezali na cercueil wana na fukama na tutisa mutu na nga wana na bima donc na joie makambo ebele ba délivrance ebele na vie na ngai alors yango na récompense wana tangu na boti bana na ngai na sepelaki bazwa ba kombo ya Kimbangu kombo ya Kipavita. Vraiment tozongela yo papa yo moto boti papa Simon Kimbangu to yesu pa mama expliquer biso nani Simon Kimbangu aza nani pa na yo? Pana ngai Simon Kimbangu aza mobikisa bayini parce que yo sambela pa na ye
nga nasambelaka na église ya Mpevalongo. Yoza nous na Mpevalongo. Mpevalongo ezali Kitwadi. Simoki Mbangu atikala Kitwadi, eza divisé par deux. Kitwadi ebota Kimbangiste, Kitwadi ekobota susu Mpevalongo. Parce que nani asala ba église oyo ya Kitwadi? Papa Simoki Mbangu. Esama parti ya ye atika kombo ya Kitwadi. Azalaki moto ya Kitwadi. C'est Kitwadi wana eba divisé eke Kimbangiste na Mpevalongo. Nisala. Lisanga. Yango esalaki bosangana. Parce que tant ozotala likamwisi oyo Papa Simoki Mbangu asala. Yango pena tango yotalaka Papa Simoki Mbangu asala ba likamwisi ekamwisa batebele. Parce que tant otalaka nyonso wana lelo batutu bake bakamba. Est-ce que Mpevalongo pe kende kamba? Biso topuye na sayo juste na sur l'équipe église Kimbangiste ou l'équipe Bima église elandi wana topuye kuna na bangunza biso tosangana kuna. Parce que différence ni neza entre Papa Simoki Mbangu na Jésus-Christ. Différence exacte. Jésus-Christ azalaki envoyé spécial de Dieu. Simoki Mbangu pe azalaki envoyé spécial de Dieu. Tozongela yo papa toye lisusu babi Papa Simoki Mbangu akenda atikala kosala l'église te. Lelo yo yebisa biso na vrai vérité. Est-ce que l'église to salama Papa Simoki Mbangu asala l'église te eza pena ya vrai? Papa Simoki Mbangu azali envoyé ya Nzambe. Alors, ayaki na message ya makasi, ayaki na message ya lisanga ya unité, ya amour, bolingo, mibeko, misala. Alors, message na ye wana na bikamu azalaki kosala, bato oyo bazalaki ko coloniser biso mindele basepelaka nango te. Yango wana basalaka tout ba étouffer ye. Zomona. Alors après ye nde aloba na kokufa na ye mukolo ya kokufa mwana oyo akobotama jour ya azokufa ekozala ye kaka mutu azongi. Cela veut dire mission oyo ya azalaka nango ekozonga lisusu na kati ya mwana wana nde Papa Simoki Mbangu kiangani oyo tozane lelo. Donc tozane lelo parce que là on est salaki lelo l'église à Kitwadi comme Kabwana. Expliquez biso. Bon, omoni Kitwadi elakisi lisanga. Oui, mais lisanga comme panzana. Yoka. Kitwadi elakisi lisanga. OK? Na Kikongo lisanga bomoko. Voilà. Alors, ko panzana oyo mes ententes oyo elekaki na kati ya famille. Ya Papa Simo, eza ponanga problème familial. Vous comprenez? Eza problème familial. Nangolu ya Nzambe, un jour, bakoyokana, bakozongana, esika moko. Donc, eza likambute ya kobete la sete, et loko ya makasi ya kobete la sete, eza linde, message oyo Papa Simoki Mbangu atika. Yango nde, il faut tobete la sete, message wana. Papa Simoki Mbangu. Talisa bisonano, est-ce que Papa Simoki Mbangu, ba famille na épée bazala awa? Papa Simoki Mbangu ba famille na ezali. Babota bango combien de personnes? To babota ka ye moko papa na ye oyebaka ye, mama na ye oyebaka ye. Mama ya Papa Simoki Mbangu na yebiete. Mama, papa na ye na yebiete, maman na ye pe na yebiete. Ngai na yebinde Papa Simoki Mbangu. J'ai plus appris l'histoire de Papa Simoki Mbangu. OK? Yende mutu na yebi o ya sala. Vous comprenez, c'est le père de l'indépendance. Ye mutu abunda ki makasi pona ba indépendance na biso no maboko. Kamate o sali mabe. Te eza mabe te. Kamba ese na kenda tangu na uta poto na kenda kamba badon na ngai na pesa yoka na yebisa yo Kimbangu azali ya yo azali yanga azali ya biso nyonso soko ke Papa Simon kiangani akoyebiso bana nanga baze belé bazali banda o kutu bake na kamba bango te ebele na mukili mobimba bana Papa Simon Kimbangu vous comprenez soki tolobi biso nyonso to kende kuna to kokate. Vous comprenez? Papa Simon Kimbangu aza prophète munene ya Congo ya Afrique.
Vous comprenez? Ils ont mon ana mindele bazon dimele baye. Na batu ba uti pa yebele ba Jamaïque baye. Ba uti États-Unis baye. Vous comprenez? Donc, on dit, mais le papa Simon Kimbangu et Sengeli Tozala Kimbangiste. Tozala la 4 églises Kimbangiste. Non. Nga naza la 4 églises Kimbangiste. Mais Nazali, moi, na ya papa Simon Kimbangu. Comprendre? Ngai Nazali et pas pasteur Roger Nzitis. La liberté s'arrache. Consomme tout kakinoa nina. Voilà. Différence entre église et Sambelanga. Na lisanga ya Kintoadi. Na yebite na oyebiso yo kitwadi et la kisi lisanga eza message wana voilà message eza nini entre lingomba oyo basanganye oyo babenga Kintoadi na église oyo sambela te donc il faut le baboye différence nini eza entre l'église kimbangiste na bon biso tebika Kintoadi voilà Kintoadi ezali mais la kisi lisanga on comprend donc message à papa ezalaki tous à la unis soyons unis tous à la lisanga c'est ça qu'on appelle Kintoadi on comprend lisanga papa ekufaka te lisanga ezalaka toujours on comprend lisanga ezali message esikanga nazali bazoteya biso litozala na lisanga tozala na bomoko tozala na bolingo vous comprendre soko kepe na kamba et pas papa Simon Kimbangu à côté ya yo lisanga bomoko bolingo misala vous comprendre c'est ça le message ko babita mo oboti mwana opesi kombo Simon Kimbangu nini o ezakati na yo pe nini o esalamela yo o esalamela nga ezaya ebele na vie nanga j'avais des problèmes. J'avais vraiment des sérieux problèmes dans la vie. Inutile à corrélater. Mais, tant qu'on a que Kamba, na kutanina Kamba, na kutanina papa Simon, Tosololi, papa Simon Kimbangu Kiangani, alobi eza pouvoir eza kati na ngai, atininga la mai na kendoko sokola. Alors, tant qu'on a la komi na mai, na muto ya kendaki na ngai, ayebisinga na mai awa, Oko dinda 3 fois. Voilà quoi. Ngai na lobi 3 fois na mayo kiti 1 2 3. Alors obima. Ngai na ke donc na combat tata ya moi la pe molimo centre. Voilà. À partir de ça nazala pe na kamba na yokaki ba mateya papa ndenga zote ya tout ça. Donc mibeko misala bolingo tout ça. Alors, ngata on a na mai na lobino. Ngana yepo na ba problème na ngayo na za nango ya pasi. Naza mutu na tongaka, naza mutu misala ya nzambe pene eza kati na ngate ndenge sengeli. Ngana yena nkolongola ko pono eza kati na nga. Na lobina rodinda nga 3 fois te, na rodinda 7 fois. Ndenge général moko na Bible, prophète ete kene la Bible na mai ya dinda. Ngai na koti na dinda 7 fois. Na doubla. Na dinda pena 7 fois. 1, 2, 3, 7. 7e fois tant na zobima. Moyi. Ezalaki na sima mukongolanga. Mais na mona moyi bima liboso nanga. Temple. Ya église. Ya wana moyi bima liboso nanga ebetanga. Na ya. Vous comprenez? Na sala misala. Na kamba. Na kati na buka mabanga tout ça na tuni papa lobi na papa kiako okoko kende nga habité papa na okesiko te naza na posa bwania opesa nga bwania na mayele alobi batu mingi bayaka basenga eloko wana te asimbi nga alobi zwango azwa mai atanga na mutu vous comprenez donc à partir de là dès que na zongi vie nange changer vie nange kobi calme na yepe ko bota batu bandolo bana bota te tout ça na teka mutu kongola poto donc na yeko bota na boti ki pavita allez na kena centre to kutani na papa ayaki kin na yeko présenter ki pavita albi mais papa ki akubongo ngai nga bi papa akoya ko zonga na ndako na yeko kutani mama maintenant nzoka zalaki na zemi na yebaka te zemi ningo bimai tokenda na hôpital mama vanda 12 jours makolo likolo tina bika mwana ndenge siko mwana botami ngabi ofeza kimbangu na ndenge pa botami ya mobali na pesi ekomba kimbangu
Bon, vraiment, tu es super maman. Tant que moi, je suis marqué, pour pécher comme Kimbangu. Nini obino bomone na kati ya mwana wana. Kobota manaye kututa nkaka bota mi baminga mama balobi to bamoneka na boti mwa mobali. Balobi ke Kimbangu aye. Baminga na baba mise kiamo. Allez, donc comme déjà ils ont déjà bien préparé que moi mobali robota mala komba Kimbangu. Tu be sexe à mon été. Tu peux sexe déjà komba. On pas bota mi baminga na bana sans Kimbangu aye. Na comprendre que moi mobali. On peut papa na aye na ndako aye ko publier que Kimbangu botami Kimbangu botami. Ce que kotala ndeti yo lelo babiola liola oloti ndoto belé ba vision belé par rapport à moi na o bota Kimbangu. Ce que expliquer ba tu ba otala yo. Ko mama na Kimbangu tangu yo lali peno loti ndoto par rapport ya yo maman bota Kimbangu. Uzonde ezalaki ndoto penza te nakobaki vision. Ndie mutu moko nazalaki donc nakoba kwa niti mutu mazaki nde suni na loti esika mwana lalaki to lalaki na mwana komi double vision ko vision abimi double surtout abimi double espère meminga tina bakongo ememinga na boma ememinga na ngidinga ememinga na baluila ko lo balanga ke taba mboko nga ya sala misala on a comme na bakongo parce que na yebité mais santé na bakongo na banzango on a comme boye bazula sanga bilanga eza na makasa ya sika makasa monte za ya okauka nyonso ya sika tina uti pe ni na kutana bangunza na tuni pe basosoli sengango makasa ya sika on a na butele lelo pe na église kuna balobi en place pe uti ke beaucoup mona ba vision Kimbangu akomonisa ti bazolo bango nga basi na zwango donc déjà na butwa lelo. Voilà. Merci na yo vraiment soki okotala tala ba maman nyonso ba otala yo siko na minicho lobela bango makambo bato bandimaka Simon Kimbangu te bato ba raisonnaka o ba raisonnaka siko tala bango yebisa bango makambo oyo bomba na mutema na moto akota Simon Kimbangu doute azaka na se ya pouvoir na ye soko boyango ozaka eloko lisumu madame na Eva to sadaka te mais to sibira ba conséquences soko boyi Simon Kimbangu ozaka na se ya nini na ye po to za bayindo donc oza mwindu ozaka na se ya pouvoir na ye olinga te ozaka na se ya pouvoir na ye. Vraiment merci na yo mama mulo papa siko lelo toyepa na yo eloko nini oyo biso na mboka oyo Congo tokoki kosala par rapport ya Simon Kimbangu. Bon, eloko oyo biso photo sala na mboka oyo pona Simon Kimbangu to reconnaître omoni soki kutu bato libanda baza ko reconnaître Kimbangu et alors biso moko tozo reconnaître ete pona ni na kolobeloko moko pona mutu moko ngana zala na poto mutu moko na mboko oyo a reconnaître Simon Kimbangu aya à côté na pouvoir ameki aye ba histoire à Simon Kimbangu ake à découvrir à l'obino il y a de l'injustice a sengi babande la procès ya Simon Kimbangu babimisa ye na prison parce que ba condamna ye ba katela etende ba condamner mutu 20 ans ye ba katela eloko te ba condamna ye tina ndenga kufa azalaka toujours na prison mais mutu wana tango ya du pouvoir na mboka na biso asengi babandela procès wana ya Kimbangu babandela procès na Mbanza Ngungu babimisa Kimbangu na prison il a été condamné injustement. Vous comprenez babimisa ye eloko mutu wana sala bandeko na ngai papa Simon Kimbangu kiangani alobaka ngo mutu asoki asali o bolamu bazongisela ye ka bolamu ata mabe na ye soko kanisika bolamu na ye wana muteme ezongisima mutongo komone Joseph Kabila na lobi nanga te polémique nini mais eloko wana sala eko ganga kana vie na ye na vie bana na ye na vie bakoko na ye ye mutabimisa Kimbangu na prison eloko wana biso peuple congolais toye bakango te il a gagné un pari au biso ti lelo eloko te alors na yango lelo bakondi na biso ko banda la président Tshisekedi aye bako valoriser Kimbangu omoni na mateta wa côté eleke kwa Lumumba soko pusani esika moko ezalaka vide wana esika wana mpe bakoki kotia monument ya monene ya prophète Simon Kimbangu bakoki kotia yango ekizala mpe mabe te le 6 avril oyo ya santa na ye bakoki kotia yango mpe comme férié mpona kohonorer Simon Kimbangu na biso voilà. Voilà, merci na yo pena papa tobengana no bana tobengana Simon Kimbangu na Kimbangu vraiment kipavita boya
Kimbangu qui pas vite, venez. Vraiment, merci na batutu bazota la émission oyo spéciale. Santa ya papa Simon Kimbangu. Lelo siko tomoni pena bana oyo. Papa pesa kombo Kimbangu na ki pas vite. Soto mozota la bana na yo osimbi na makoko boye. Kimbangu na ki pas vite. Yebisa sko batu oyo tu ba ignoraka, oyo tu ba budaka. En fait na biso oyo tu ba lobaka mabe. Pe avant yebisa bango pona bana tokotunoka question moko mais lobana question wana bon qui pas vite yeyo Kimbangu yeyo bana ngo bango yo bana mayele makasi babimisaka barema neti oye Kimbangu tolamuki boye moyo eza makasi alobi mama oh moya makasi moya mbula ngebeta mais moi nous 2 ans abanda koyeba déjà makamba boye moyo so bimi makasi mbula beta randeli tota bona 15 heures mbula beta. Donc un enfant terrible qui pas vite ailleurs. Bato yo balingaka bandimarate eza mawa. Eza faute na bangote, on comprend? C'est l'ignorance. Quand un ignorant, aza côté à ignorant. Donc aroye baté faute na bangote, ba yebi histoire té. Jour ba roye ba histoire, ba ko comprendre la bango. Merci na yo papa, so ko pesa bangote na batu tout bazolanda ba sala nzambe tout bazolanda yo. Pour oyo komela yo batu musu tozomona mbelesi ba koma o ba pasteur, apôtre, évangéliste. Mais yo comme évangéliste té, yo zo sala ka Kimbangu na ninga bosolo, so ko pesa bangote na yo. Vraiment to banana na mama bangote na yo. Na pesa mbote na nga mobali na nga, jili kia ko ngozulu. Na pesa mbote na famille na nga, famille Ntiama. La personne qui est une belle famille, na pasteur, et mon bel nanga pasteur Roger Nzitis, na pasteur nanga papa Charles, na pasteur nanga sous prophète Roger Diwa. Merci nayo, vraiment papa toye succès pena na bambote nayo, ça la bien. Na pesi mbote na madame nangai Mati Matondo Mbembo, vraiment la pesi mbote. La pesi mbote na bana nyosu et puis na famille nanga mobimba famille Ngozulu. Na pesi bango nyosu mbote esika bazali. Na pesi mbote na papa Simon Kimbangu Kiangani esika za na Kamba. Na pesi mbote na bakimbangise na mukili mobimba. Bino tout na pesi bino mbote. Vraiment nzamba zala na biso. Vraiment pena merci na ba tous les prêtres tout bazali bana mboka na biso to moni Madongo Zulu vraiment pena Madongo Zulu grand merci na Faustin Fossiombaki vraiment pena Fossiombaki nde cameraman na mboka oyo eso na ba cameraman na mboka oyo Fossiombaki yende makambo charge ba cameraman vraiment pena na pesi kia Kongo Zulu Jipara no yeyo charge ba journaliste tata na bangane na kangi bango tous les musiciens tous les nani Jiparano na bino ye na pesi batambana poto na mbolo ne mipoli za Jiparano na utanga bakombo na bino te pono nzuya mo externe te tani ga ya Madongo Zulu kia Kongo Zulu Faustino tomona tani nyango alingaka bana na ye babosa na ye mbelela Zambia bakoko na yo e tata mpungu tulendo e tata belela Kimbangu e tata belela tata Mpadie tata belela kama Kimpa Vita e mama belela ka tata Ntwalanye tata Philippe Mbumba